bana ya Gemena, Goma, Kananga, Kindu, Kinshasa, Kisangani, Lubumbashi, Mbandaka, pe Bujimai, CAA apesi bino occasion ya kitoko pe malamu ya kosala ba faire ya kokoma ba mvandu po Boeing 767 ezali bongo une occasion pour na bino ya kotombola bongo chiffre d'affaires na bino na o etali bongo ba fret. Avion na biso ya mwana eye tokosala na yango mosala moto abangisa moninga moto akadela moninga ezali te soki napesi yo biloko lobi koya lisusu awa te. Avion na bino yango wana eye tosala mosala lutu tokomema kopo tokomema sani tokomema ba plastique tokomema friperi tokomema ba moto tokomema mituka tokomema ebona nzela ya kananga bataba ya bomoi tokomema fumba pe tokomema. CAA, véritable leader dans ma bataille à RDC, azali toujours dans souci à soutenir pe kotombola kitayamboka pe natina wanande Boeing 767 oyo et ye po na kopesa occasion na ba congolais nyonso surtout mingi ba o bazana ba agence ya fret basala musala malam bana mboka société na bino yango yo plus de 32 ans na service na bino pe azali ko continuer ko innover po na kopesa bino chance ya ko améliorer ba capacité pe ba chiffre d'affaires na bino. CAA azali véritable partenaire. Plus de 32 ans au service de la nation. Merci Nabino Ndenge vous avez beau sabat téléviseur Nabino pour la info lingala journal ya peuple pour la peuple bonne année na mabota Nabino nyoso et Singapour vous a toujours révélé pour la kolanda info lingala journal ya peuple pour la peuple to fongola journal oyo pour la kosabino que chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ya clôtura qui visite na ye kuna na Chikapa na ba activité ebele héritier mapindemi apesibino compte rendu. Pour na clôturer séjour naye na ville ya Chikapa, chef-lieu ya province ya Kasai, président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a visité kinanu marché moderne ya ville ya Chikapa, a inspecté misala ya route Chikapa Kamako avant akende na ba audience na ba confession religieuse pe ba chef coutumier na marché moderne chef de l'état atalaki ye moko ba réalité ya ba opérateur économique na bokiti na ye na site oyo bazali kotonga nzela ya Chikapa Kamako. Président de la République atalisaki détermination na ye na ko vivre na début ya ba activité oyo na tronçon oyo ezali ko désenclaver province ya Kasai bayaki kokuta na garant ya bon fonctionnement ya ba institution ba confession religieuse ba kambamaki na porte-parole na bango Kawai Moput Claude bango nyonso batalisaki soutien na bango na démarche ya président de la République pour na oyo etali ba réforme institutionnelle balobi bazali ko soutenir ba réforme constitutionnelle pe bango nyonso bazali prêt pour na ko participer na commission oyo ekotiama en place du fila pe bakobondela nzambe pour na kimia ezonga na partie est ya RDC. Embouteillage eza ebele na ville province ya Kinshasa surtout tango ezalaki veille ba fête ndakisa na route bypass ba reporter ya info lingala ba beteki to kuna ba selaki bino élément oyo héritier mapindemi ba détail likambo etali embouteillage mikolo ya ba fête na ville ya Kinshasa ezali konyoko la population na ndenge ya kosakana te. Population azali konyokwama bakumbi mituka bazali konyokwama bref bato nyonso nzela ya koleka ezali te mikolo na ville ya Kinshasa. Likambo etali ba fête ezali kopesa bato mutu pasi moto nyonso alingi asomba moto nyonso alingi ateka kasi likambo ya pasi ezali kaka nzela ya koleka nde ezali te. Ba reporter ya info lingala journal ya peuple pour na peuple ba betaki tour na route bypass kuna na commune ya Ngaba ba betaki tour na route bypass pene ya commune ya Ngaba botala bino moko population akangami mituka ekangami ba moto ekangami bato misusu ba pikaki ba crise awa kaka pona étouffement bato misusu ba sanzaki kasi moyen ya kosala ezali te.
okende nsima to okende liboso eloko ya kosala ezali te mayele ezali kosuka vraiment na mitu ya bakinois toyebi te likambo ya fete oyo soki ezali eloko oyo esengeli ezalaka kaka boye kaka biloko bato baliaka mikolo nyonso me ntango ya bafete bato bazali komitungisa na ndenge ya kosakana te oyo pe likambo etali nzela na ville ya Kinshasa baautorité basala makasi mpona kokreye baroute secondaire pamba te na 2030 ndenge population ya ville ya Kinshasa bazali kokola se kokola toyebi te soki bato bakotambola ndenge nini bapreve yango oyo mikolo ya bafete meme bato ya makolo bazali kokangama na embouteillage likolo ya mutu sebeta bongo lisolo etali justice pour le conseil de audience publique ya bakuluna ezalaki organisé na district ya Funa pe bakondane bango na peine capitale. Reportage. Bana ya district ya Funa bayaki kolela epai ya général Panthère Noire Mania Chanika Beya oyo azali kosakana te na likambo eteli ko sécuriser population. Le Panthère Noire, l'homme au cœur sensible, bayaki kotalisa ye ndenge nini insécurité ezali kosalema na district na bango ya Funa mingi peza na commune ya Kalamu boye awa na quartier Yolo bakulu na babandai konyoko la population na ndenge ya kosakana te. Aussitôt tango kaka azalaki informé atindaki mbala moko envoyé spécial na ye SD ya groupe d'appui akitaki ye moko na terrain tolakisaki bino mikolo eleki na ba image ndenge asalaki bongo arrestation ya ekiri ya bakuluna oyo babengi BJ Bomaye bango bazalaki koseme insécurité na ndenge ya kosakana te pe bapresentaki pe groupe d'appui ya SD bakangaki bango ya Légion Pire kasi batu ya mitema mabe balingaki kolibere bango pe kolimwisa makambo nyonso to bapreve oyo ezalaki bandeko oyo bakuluna malheureusement pona bango Légion Pire asalaki mosala kitoko grâce na ba renseignement oyo bazalaki na yango ba preuve nyonso ezalaki bien présenté et pas ya ba magistrat audience publique oyo esalemaki na maison communale ya Kalamu suite ba preuve oyo ezalaki déjà déposé nde et permettaki ba magistrat bayeba na kokwesa verdict na audience publique bango na tour na bango ba magistrat bazwaki décision ya ko condamner bandeko oyo ya écrit BJ Bomaye na peine de mort. Dit établi en fait comme en droit l'infraction d'association de malfaiteurs mise à charge de prévenir Saloumou Atabou Boabo Atibou Boabo Bozo Jacques Uvinga Borando Ekofo Ifeke Mbidi Batuku en conséquence condamne ces derniers à la peine de mort. Depuis ba audience publique et bandaki na district ya Funa batu ya liboso oyo ba condamné bango à mort ezali bongo écrit BJ Bomaye oyo bakangamaki na ba élément ya police nationale congolaise mingi penza ya Légion Pire oyo ezali dirigé epai ya Panthère Noire le général Mania Chanika Beya elongona envoyé spécial na ye chargé ya ba renseignement bongo bango baza na professionnalisme ya ndenge ya kosakana te bazali kosala mosala bango kitoko awa tango bandeko ya ekiri BJ Bomaye bazalaki condamné botela ndenge bazali ko intimider SD envoyé spécial ya général Mania Chanika Beya kasi ye pe lokola azalaka mokongo ya nkoba oyo ekweyaka na mabele te alobaki na bango akozonga nsima te akokontinue kotia bango toujours contre mur. Chacun a choisi un métier, hein. Moi j'ai choisi le mien, ils ont été condamnés suite à leur propre peur. La population a été terrassée, maintenant la peur est changée quand c'est le message. Le chef d'État a demandé quelque chose et la police, nous sommes sous le drapeau, nous l'appliquons au point final. Okay. Les conséquences qui suivent ne nous concernent pas. Boye, coup de chapeau na général Panthère Noire Mania Chanika Beya et longona envoyé spécial na ye SD na mosala kitoko oyo bazali kosala na district ya Funa. Enfin, bane ya district ya Funa bazwi ouf de soulagement bako fete bonne année kitoko pambate ekiri BJ Bomaye oyo babande ko seme insécurité mingi penza na commune ya Kalamu kasi bango bakangami pe bazali condamné à mort pour na misala mabe oyo babande ko sala boye bango sort na bango topé libération ezali kaka komimisa bango directement na kati ya cercueil direction cimetière pour na kokunda bango oyo bazali koyoka te boyebela na commune ya Limete mingi penza na quartier Kingabwa la police ekangaki groupe moko ya
boteki badiamba bolanda reportage oyo. Toujours dans le cadre, il y a vision, il y a chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Oyo Asalaki appelle les patriotes nyonso, baye bako sécuriser population, il y a République démocratique du Congo en général, puis il y a ville, il y a Kinshasa en particulier. Mbelawana et Kouye Kimalamu, Namato, il y a Mokambi, il y a Légion Pire, Oyo Ezaliko Kambama, et pas il y a Panthère Noire, le général Mania Chanika Beya, Oyo na tournaye a Pesaki ordre, et pas il y a envoyé spécial naye, SD, il y a groupe d'appui pour na kokite na terrain, ba salaki descente moko musclé na quartier Kingabwa na commune ya limité. SD, envoyé spécial, il y a général Mania Chani a kendaki ko découvrir usine moko oyo bazali kote kabadiamba. Yango ezali dirigé na un certain Cardozo Mwamba, l'homme aux yeux bleus wankena ye ayebani kote oyo na kombo wana. Botala ba stock ya badiamba oyo ba uti kokanga yango ezali bengo ebele boyoka audio oyo euti epai ya mwana ya moteki diamba oyo bazali kobenga Cardozo Mwamba ndenge ye moko asololaki elongo na papa na ye soki pe bazalaki koteka Kivoska siko mais désolé pour un retard car na pesa ki déjà bato mosusu mbongo pour total nazaki na 4 millions 500 na 4 millions 500 na pesa ki nani la fille qui n'a pas lu mon corps na ya 5 pièces la pesa ki 400,000 ma teta koya na koli ya 60 pièces na pesa 280,000 ben natika bambona bon 500,000 et puis ma nièce ndaki mwana yaki na pesa na libéré mbona nyonso neti 1,600,000 et puis ma rose na pesa 2 millions dollars baki rose nde na yaki en nsima donc au total ezalaki 4,300,000 donc le reste natika na moi eza 250,000 yango nanga na préparé na mvimbisango mpona tindela maka na musala oyo bandeko oyo bozali komona batungi ba immeuble batindi bana na bango na poto bana mibale oyo bozali komona bazali pe bakuluna bazali bongo répité na quartier Kingabwa na commune ya Limete bango pe bakangamaki kaka na mosala kitoko oyo SD azali kosala envoyé spécial ya général Mania Chanika Beya le Panthère Noire azali kosala papa bon dit que yé mon personnellement azala quitté a déplacé qui moi au pesa mudumtu azaki mudumtu azala les gars oyo beaucoup de pas dans les yango beaucoup de pas dans les aka uniquement c'était ça il y a beaucoup de pas il y a monde va c'est 5 mois azaki en fond on est bateka tobeta bongo masolo etali religion mpona kosa minoki église Bethesda na bokambemi ya pasteur David Ongo abango baorganizaki nuit ya traversée mokolo ya mardi 31 décembre bolanda reportage oyo basaleli bino à travers héritier Mapindemi. Adoration, louange, pemabina, ezalaki au rendez-vous na église Bethesda, oyo ekambamaka epai ya mosali na nzambe, moto oyo nzambe azali kosalela na nkuya, pasteur David Ngowa, bosimbake ba fidèle ba utaki bisika na bisika, pe bayaki ebele, pona ko traverser année 2024 pe ko kota na 2025. Ezalaki bongo na butu ya mardi 31 décembre, pe ko koma na tongo ya le 1er janvier 2025. Ambiance ezalaki vraiment au rendez-vous ndenge kaka bino moko bozali komona ba fidèle nyonso ya Bethesda batalisaki esengo na bango pambate nzambe abateli bango pendant 12 mois mobimba nzambe ya pasteur David Ngowa azali nzambe oyo azali kosala na tina wana nde etalisaki esengo na bango. Simbaki ba choral bayembaki pe orchestre bayembaki basanjolaki nzambe na ndenge ya kosakana te bongo tangu ye moko mosali na nzambe pasteur David Ngowa azwaki maloba asalaki ba déclaration ya ndenge na ndenge pona ba fidèle nyonso ya église Bethesda enfin que année 2025 ezala année moko ya bonheur ya mapamboli pe ya succès
pona bana nyonso ya Bethesda ba déclaration esalemaki pe na kondima nyonso bana Bethesda basepelaki balobi ke bazali vraiment na papa oyo azali mokambi moko ya solo azali komema bango na ndenge moko ya malamu pe kotalisa bango nzela ya bokonzi na lola nyonso wana ezali kaka na église Bethesda oyo ezwami na avenue Basoko na quartier Nikonga na commune ya Nsele epai wapi Nzambe azali kosala na ndenge ya kosakana te na nzela ya mosali na ye Pasteur David Ngoa. Bongo na sima bosimba ke ba servante pe ba serviteur nyonso balekaki liboso elongo na mosali na Nzambe David Ngoa pona ko souhaiter ba meilleur vœu epai ya ba fidèle nyonso ya église Bethesda. Ambiance ezalaki vraiment de taille ndenge kaka bozali komona bana nyonso ya église Bethesda balobi bakoti année 2025 na mapamboli ya solo. Verset l'équipe kitoko makasi tolalaki le 31 décembre toya ko sa clôture na biso ya séminaire to sali 2 mois de séminaire na biso l'équipe bien le levé zaki penza tout fait tout flamme donc Nzambe o mazaki au rendez-vous pendant donc inamona ba veille mais oza me vraiment exceptionnel Nzambe a réagi makambo malamu na bomo na biso oto luka pendant longtemps mais Nzambe tata pesi biso bato ba moyi loboko na Nzambe bato bakangolami en tout cas to traverser na biso mais nuit oyo il y a 2024 à 2025 et sali ba grande chose na bomo na biso et pamboli ba na Nzambe et kangoli mabota ebele ba misusu ba satanda kiteke bakoki kozwa lobiko lelo prevane mbande ko misusu ba lekaki mais Nzamba bendi bango akotisi bango kat nesika oyo baki kozwa basi na bango na ndako ba ekolala awa donc ekamusinga pe ezolekela ngai Bazali na esika ya kosambela te adresse yango yo avenue Basoko na quartier Nikonga na commune ya Nsele epai wapi Nzambe ya Pasteur David Ngoa azali kosala pe akokoba kosala surtout année 2025 oyo nuit ya traversée ezalaki vraiment équilibré na ngambu ya bana nyonso ya église Bethesda na bokambemi ya mosali na Nzambe Pasteur David Ngoa. Tozongela mukima solo etali ba fait de société pour l'examiner que avenue Irebu kuna na commune ya Kasavubu eza na eta moko akubema makasi sukumbula soki ebeti mwa koleka na côté ya marché Koweït ezalaka te. Awa toza na commune ya Kasavubu mingi penza penepene ya avenue babengi Irebu na direction ya Kasavubu oyo penepene ya marché Koweït ezali ya kobeba makasi bino moko botala soki mvula enoki ezalaka opesi mbwa boyi population azanga kandenge ya koleka voire même mituka topé ba moto bazalaka na ba difficulté makasi nzokande milieu oyo na avenue Kasavubu ezali vraiment fréquenté na coin ya Irebu ezali esika oyo batu ebele ba fréquentaka yango pona kobongisa ba téléphone pe kosomba ba téléphone na bango ya occasion kasi ndenge ezali ya kobeba même ba coopérant bazali komilela moyen ya kosala cop malonga ezali te nzokande milieu oyo tango batu bazali ko fréquenter yango ezali pe tango bango baganyaka ebele awa eza mai tokindaka makasi soki leta kozwa solution makambo te biso bateknisien ya mboka oyo tokokoka kosala eloko moko te awa toza balola fe nde bokomona naki tolobaka bana bazotanga awa tofutaka bandako awa nakokima velo tene na monongo edindi boye mais c'est le journaliste aza nazolanda ngai population baluki ezo solution tozwa solution makambo oyo tovanda kimia ndenge omoni boye soki nameki kopesa mwa explication moke eza kaka ke balabala ekoma nakobenga yango bopermettre ngai charge ebele c'est-à-dire bato bayaka baza mwa ebele na balabala alors par jour to ya salubrité eleki mingi tellement sikoyo mécanisme ya koévacue yango eza nanu te bato wana na bakolo mapango na batechnicien baza obligé ya koutilize terrasse comme esika ya kobwaka matiti souhait ya bana nyonso ya commune ya Kasavubu pe ya Matonge balobi coin oyo lokola ezalaka fréquenté ezali penepene ya marché Koweït esengeli babongisa nzela po soki mvula ebeti bapemaka pe na kimia olie ezala ya kobeba ndenge ezali na nzela ya ipena mingi penza na pembeni ya galaxie soki mbula ebeti kuna makasi mwa koleka na ezalaka te nzela ebebaka makasi reportage
nzela ya IPEN ezali ya kobeba makasi surtout pona kokoma ti na esika babengi galaxie bino moko botala soki mvula enoki awa ezalaka pasi pe mawa botala population ndenge azali komitungisa même bakumbi mituka kote oyo ezalaka se pasi na pasi soki mvula enoki boye likambo ya pasi pe mawa ezali même bamoto ezalaka na difficulté bato bakweyaka awa na mai soki okwei babeleli yo kabasele na soni wana bilamba nyonso ekobeba okokende mosala ndenge nini so ya population oyo afrekantaka nzela oyo bazali kosenga kaka na baautorité basala makasi mpona korehabilite nzela oyo ya IPEN surtout mingi penepene ya galaxie ezali kosala bango pasi population azali kose déplacer difficilement bakumbi mituka pe bato nyonso baza na pasi makasi na esika oyo esengeli réhabilitation na yango eyeba na kosalema vraiment ekozala esengo mingi mpona population avandi na coin oyo IPEN na galaxie libula IPEN talaka la prince ezobuka la pamba papa yako bongusela biso ba chauffeur nzela koleka pasi mais ezotonda la biso solution ba bongusela biso libulu oyo kosala bien apopo eza ti aleka mpe esalaka mwa elo mo boye ebika ndenge esalaka mais ndenge eza mpena boye do esala mpena bien te salite trop oyo tokomprana yango te ntango nyonso ke chaque année omonaka kaka esika kaka motu etukana toyebaka te basala mwa ndambo batika ifale ke bakontinue ti liboso ti lelo batika yango wa basundola yango wana ke tozosenga na gouvernement ke eya ke mpona batala esiko mpona kolia Compagnie africaine d'investissement na mukuse a présenté Airbiso pour na ba passager na iba voyager bongo na ba conditions ya kitoko. Bana ya Gemena, Goma, Kananga, Kindu, Kinshasa, Kisangani, Lubumbashi, Mbandaka, pe Bujimai, CAA apesi bino occasion ya kitoko pe malamu ya kosala ba faire ya kokoma ba mvandu po Boeing 767 ezali bongo une occasion pour na bino ya kotombola bongo chiffre d'affaires na bino na o etali bongo ba fret. Avion na biso ya mwana eye tokosala na yango mosala moto abangisa moninga moto akabela moninga ezali te soki napesi yo biloko lobi koya lisusu awa te avion na bino yango wana eye tosala mosala lutu tokomema kopo tokomema sani tokomema baplastique tokomema friperi tokomema bamoto tokomema mituka tokomema ebokona nzela ya kananga bataba ya bomoi tokomema fumba pe tokomema. CAA, véritable leader dans ma bataille à RDC, azali toujours dans souci à soutenir pe kotombola kitayamboka pe na tina wana nde Boeing 767 oyo eye po na kopesa occasion na ba congolais nyonso surtout mingi ba o bazana ba agence ya fret basala musala malamu bana mboka société na bino yango yo plus de 32 ans na service na bino pe azali ko continuer ko innover po na kopesa bino chance ya ko améliorer ba capacité pe ba chiffre d'affaires na bino. CAA azali véritable partenaire plus de 32 ans au service de la nation. Poto malonga pona bana bino eza potiva piye pe mukoloko komela yango epesaka santé ya kitoko pe vitamine. Ah merci, ya buinde bana nyoso baza kuringa à la pochette. Vous allez quoi mais Protivap est tonne de protéines et énergie. Ah papa merci pour les Protivap, c'est bon pour les enfants. Eh bino, bote la baonine. Bote na bodo la bino. Baba kansa bomba bonga. Bona bana na yo bakumarukura bana oyo. Faut laisser kabango poto Protivap. Et ça va pota te. Allez, kamata. Bon appétit. Bana nyeso ba yaka Protivap. Ah bah si kulia ya bango Protivap, ba bandi ba danser na bango ya ba bébé pro. Tala.
yango tata kitoko ntoto makasi tuka na mbimbi oyo tuka na mbimbi makusa Protivap potopoto kitoko pona babebe pro soko lingola sabato ya qualité pe ya kitoko place assure ya kosomba yango 7e rue limité Papa Griff azawana pona bino pasi na ngai eutako apio baye nyonso balinga kolata basapatu kitoko saper d'etat mwana mboka Basile Semopa alias Papa Griff Cocobar de la Sab asali esika pona ba congolais nyonso bayeba na kozwa mokoto ya kitoko sandal lipapa ba ceinture pe biloko ya ndenge na ndenge nyonso ezali kosalema epai ya mwana mboka saper d'etat Papa Griff boye na présidence de la SAP epai wapi ba mokoto bozali komona ezali kosalema euti na Italie euti bisika mosusu te kaka awa mwana mboka saper d'etat Papa Griff yende azali kosala yango kasi komitungisa na ye ezali boni gouvernement bazali kotala ye kaka boye alors que bakoki kotia maboko pona oyo azali kosala ekende tango nyonso liboso na koloba lisusu nini bandeko na nga bino moko bomoni bino moko bolinga yango mutu nyonso akokota na 7e rue place commerciale awawa tout au long ya bafabricant traditionnel areketaka yango Papa Griff mawa ngo Papa Griff mawa vraiment musala kitoko boye alors ça koleka mundele et puis les autres dire mais pourquoi pas te gouvernement balingo soutenir yete na ebita bande onanga botuna peut-être bango na ebaka te na sala nini na zanga pe politicien te artiste kaka mais les autres sala mawato donc ezaka pona ko informer le sous maman na biso Judith yozali maman excellence premier ministre voilà oyo na pouvoir oyo kutanga na zara Papa Griff ndenge pe son excellence monsieur le président de la République Fachi Beton yepa ya kutanga déjà na zara Papa Griff artiste coordonné mais na yebaraté pourquoi na zanga soutien pourquoi bo soutenir ngati ngamu tufuma na combattre ba chinois na combattre ba expatriés na combattre ba turcs pour que Congolais là te loka bien à faux prix et puis durable aux en manifestation aux en fête moko songolo au libala yaka en tout cas jour en eza jour na yo au lia batutu na fête et loko moko durable eza la chaussure eza la sandale eza la ceinture eza la sac pour eza cordonnerie na maroquinerie ata chaussure le bolite loko la ilk oye na dimna loko le moro na dimna loko le moro ata eza loko le moro na comme sango loko la ilk na comme sango mais pour na ninité na prendre jeunesse montante va se prendre en charge na transmettre bango la coordonnerie boninga na kufana ke na domaine nanga adresse ezali semoko na 7e rue limité aux na petit boulevard limité résidentiel et pai wapi basapatu ya kitoko ezali kosalema bana mboka bopesa confiance et pai ya ndeko na bino saper d'etat Papa Griff pona kosomba biloko oyo ye azali koteka yango nde ekotombola mboka na biso pamba te batu ya mayele pe batu ya créativité bazali tokosuki sa journal ote santope sabongo ba meilleur vœu équipe mobimba info lingala oya suraka ke info lingala kalma kitoko na bandako na bino merci na Micho Olenga Stéphane Skande héritier Mapindemi Nadine Asona Mijo Mabasi Igor Ntingi Fabrice Lundombi pe Christian Kangebeni ngala mino topsane rendez-vous mikolo zali koya au revoir bana ya Gemena Goma Kananga Kindu Kinshasa Kisangani Lubumbashi Mbandaka pe Bujimai CAA apesi bino occasion ya kitoko pe malamu ya kosala ba faire ya kokoma bamvandu po Boeing 767 ezali bongo une occasion pour na bino ya kotombola bongo chiffre d'affaires na bino na o etali bongo ba fret avion na biso ya mwana eye tokosala na yango mosala moto abangisa moninga moto akadela moninga ezali te soki napesi yo biloko lobi koya lisusu awa te avion na bino yango wana eye tosala mosala lutu tokomema kopo tokomema sani tokomema baplastike
tokomema Friperi tokomema bamoto tokomema mituka tokomema ebona nzela ya kananga bataba ya bomoi tokomema fumba pe tokomema. CAA, véritable leader dans ma bataille à RDC, azali toujours dans souci à soutenir pe kotombola kitayamboka pe na tina wanande Boeing 767 oyo e ye po na kopesa occasion na ba congolais nyonso surtout mingi ba o bazana ba agence ya fret basala musala malam bana mboka société na mino yango yo plus de 32 ans na service na bino pe azali ko continuer ko innover po na kopesa bino chance ya ko améliorer ba capacité pe ba chiffre d'affaires na bino. CAA azali véritable partenaire, plus de 32 ans au service de la nation.